bande kona biso nyonso ya Vision Plus Télévision ba nyonso basui libaku ya kolanda biso bonjour bonsoir ezali ko dépendre na ngonga oyo bosui libaku ya kolanda biso lelo tokobetela bino actualité politique ya maye nyonso ezali kolekana na mboka na biso République démocratique du Congo lelo na sujet na biso ya liboso selon actualité oyo ezali kolekana na mboka lelo nde mukolo oyo tata mokonzi ya ekolo basigné makambu nyonso ba règle ba sujet nyonso administratif pona kobimisa ndeko na biso Edi Kapen oyo abeti 20 ans de prison banda akota boloko atikala kosamba te atikala koloba eloko moko te donc mwana bato azalaki na ye déjà azalaki na ye wana asamba te eloko moko te na likambu oyo ye atikala kosala te na likambu oyo ye atikala koyeba te. Alors mukolo ya lelo ezalaki esengo mingi parce que ebele babandaki ko bulango bache mais toloba yango déjà en avance ya keno tata mokonzi akopesa grâce présidentielle na Edi Kapen de place nini bakosala ouverture ya dossier parce que asa mutu oyo abomangonga na ye akota wana azalaka na âge ya muke donc mwana abotami lelo akoli atangi école primaire asilisi 6 ans akei na école des humanités asilisi akena niveau ya université tina GD nde place nini Edi Kapen abimi. Alors makambu oyo tokotikala ko lekisa yango inapercité parce que collège ya bavoka na ye balobi bako contre-attaquer na justice tellement tozali na kati ya état de droit. Edi Kapen azali mutu oyo ayebi ba secret ebele na liwa ya Laurent Désiré Kabila parce que mutu aboma Laurent Désiré Kabila ezali Hippolyte Kanambe Kazemeri yo okangi pena mtema oya eloko moko te ba veste ya minene ba boti ya mbula melelo suke boti mandefu edimi mais okamati okangi ba congolais oyo bali ba innocent mais il faut sala mtema mabe depuis longtemps dossier a Edi Kapen yalaki na mesa mais yalaki na batu oyo tellement vérité bandaki koswa bango soki abimi akobimisa biso na mpoisa parce que Edi Kapen ayebi ba secret ebele kobanda 1998 kino 2018 azali na kati ya koyeba ba makambo ebele ayebi ba réalité nyonso concernant assassinat ya Laurent Désiré Kabila. Alors jusque là tellement depuis asala 20 ans ya prison azalaki ko bénéficier na oyo banzuzi bazali kobenga présomption d'innocence parce que jusque là atikala atam kolomoko te ko comparaître. Alors ti abimi boye nde place nini akobanda comparution na ye nde place nini ako bengisa banzuzi na ye oyo bako défendre ye pona ko présenter ba makambu na ye ba preuve na ye nyonso oyo ezali ko prouver innocence na ye parce que na kati ya procès ya Edi Kapen batebele bakozala wana le véritable fils ya Laurent Désiré Kabila bakozala wana Etienne Kabila kozala wana Ibrahim Kabila kozala wana place nini bako exiger
test ya Aden parce que tomonaki awa leur pasteur mukuna azali kosala éveil patriotique ali kobimisa ba secret alobi to alaki na Kabila mais lelo tolobi te mboka na biso ezali mboka na biso tolandaki ye tokanisaki azalaki na baide malamu mais au contraire alaki na baide malamu te parce que nos frères congolais baboma bango ba mama na biso ba viola bango voilà abimisa ba secret belé bakanga ye akota na kati ya boloko na kati ya prison. Mes chers compatriotes, prison ezali eloko ya malamu te parce que na cellule oyo bino bozali boali ko partager toilette moko plus de 500 personnes, plus de 1000 personnes. Mais Edi Kapen a subir ba makambo nyonso wana pendant 18 ans. A subir yango. Andimi humiliation. Andimi ba makambo nyonso oyo ba kosela ye. Mais eloko nazali ko encourager nanu ezali ete depuis ye alaki na boloko ata mukolo moko te atikala kokosa malade. Ata mukolo moko te atikala koloba keno ba évacuer ye ba mema ye na centre nganda atikala kusala yango te mais tellement que non azalaki na foi abandaki kondimela nzambe na ye melelo la vérité finit toujours par triompher et enfin Edi Kapen libanda ti abimi nazali koyebisa bino keno ba mama nyonso ba papa nyonso jeunesse mobimba balobi biso to bandaki kondima te me mukolo ya lelo nde tondimi ete iyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mokonzi ya mboka parce que ebele babenga ye placebo ebele babenga ye étiquette mais lelo a prouvé na face ya monde mobimba keno ye mutu azali ko contrôler makambu nyonso ye mutu azali na dernier mot ye mutu azali na dernière signature parce que ye soki a signé mutu mususu akoya ko contredire yete alors na batu o ba posa ba crime kobanda na Hippolyte Kanambe Kazembere oyo ayaki ya mipesi kombo ya soi-disant autorité immorale mais yo ozali komibenga soki pe autorité immorale mais biso toyebi ke non na makambu yo sala na Congo na babavire yo sala na Congo ozali autorité immorale parce que tu n'as pas de leçons à donner aux Congolais oya awa elongima bien te oya awa na ba bot ya mbula mais lelo RDC epesa yo nyonso mais RDC epesa yo nyonso okofanda nyete obomi ba congolais oviole ba mama na biso obomi ba société nyonso ba entreprise nyonso oyo ebandaki koswama na République démocratique du Congo tala Hippolyte Kanambe ata mukolo moko te tokotika makambu oyo eleka inaperçu parce que ozali ndoki ozali dongolo misu ozali kadia mpemba ozali angwalima alors ndengo ozawana yo oyaki na boule obatama na kati ya coalition alors que coalition yalaki oasis te po batubaya babatama coalition yala ki refuge te ya ba criminel yango lelo na batu oyo balingaki ba se faire passer neti ba donneur de leçons lelo batangi bango na kati ya rapport ya mapping ça veut dire que soki batangi okuna yeba ke non ozali déjà na passeport na yo ya ce pays o mata okita okomata avion ofele okosomba visa te okosomba passeport te mais okomata avion ofele po okende o se retrouver na niveau ya ce pays yango bomoni ke non Edi Kapen abimi azali résider na kati ya ambassade ya États-Unis d'Amérique place oyo mutu akoya kosala manyanga te parce que déjà batu babandaki ko multiplier ba stratégie nini oyo bako éliminer ye oyo bako exterminer ye oyo bako empoisonner ye mais azali sous haute protection
ezali pona koyebisa bino ke non Hippolyte Kanambe Kazembere amata akita premièrement nanu na batu nyonso oyo babandaki kosubir peine mokona Edika peine parce que Edika peine akangama ye mokote balaki batu ebele na batu nyonso wana Kabila il faut dédommager bango parce que bana batu ba papa batu balaki na ba famille na bango mais ata mokolo mokote batikala kosamba basamba te pona nini parce que ezalaki na batu oyo balaki wana pona ko privilégier ba propre intérêt na bango pona ko manipuler opinion pona ko faire voir na mokili que non batu wana bazalaki inculpé batu wana bazalaki ba coupable mais tellement tant mukolo bakoselaka yango likambo te okozala lelo okosi lobi okosi meyeba ke non mukolo moko okozwama yango bomoni lelo Hippolyte Kanambe Kazembere lelo azwami Edika peine azali libanda akomi kosala par tous les moyens pona koboma ye po ba secret ebele oyo ye ayeba oyo ye abomba eyebana te mais vérité déjà eyebani parce que Edika peine a contre-attaqué na niveau ya justice congolaise parce que tozali na kati ya état de droit de place nini ye ako comparaître pona ko prouver innocence na ye et puis mokili mobimba eba innocence ya Edika peine po atikala azali ni de loin ni de près na makambu ya liwa ya Laurent Désiré Kabila la personne oyo aboma Laurent Désiré Kabila ezali Hippolyte Kanambe na complicité na Robert Mugabe na complicité na ba multinationaliste oyo bazalaki na posa oyo bazalaki na besoin ya ko détourner ba minéraux na biso nyonso ya République démocratique du Congo. Alors lelo famille na ye batu nyonso ba congolais nyonso ba chaîne ebele bazalaki na esengo ya komona Edika peine libanda parce que a koti na histoire ya RDC et puis Fachi Béton a côté na kati ya histoire parce que Azali premier président Oyo a accordé grâce présidentielle na le plus vieux prisonnier de la RDC Oyo a bêta 20 ans na likambo Oyo a habité alors Kabila Jeannette Kabila Zoé Hippolyte Kanambe Olive Lembe baye bakeno bamata bakita justice et kozala fête na makambu oyo bakosela Edika peine. Na deuxième point toko lobela en dessous ya carte ya voyage ya Olive na niveau ya Afrique du Sud. Mwana ma ya kena mkuna akende ko négocier exil na ye. À part ko négocier exil na ye, Olive akei kuna pona ko préparer dernière carte na bango oyo bali na yango parce que Bismarck aza na kati ya Afrique du Sud Azarias Robert wazali kuna alors bakei kuna pona ko multiplier ba stratégie oyo ya tout power place nini balaki na ba plan ya ko exterminer bandeko na biso nyonso ba congolais oyo bali na ese ya mboka po ete race na bango eya kuna e gagner place bakoma ebele donc plan na bango ezalaki bongo yango bomoni ke non na kati ya rapport ya Mamping il y a des blancs oyo na niveau ya libanda na niveau ya communauté internationale ezala na Union européenne ezala na niveau ya conseil il y a Nations Unies, il y a des officiers, il y a des autorités oyo ba versa ba larme ba lela ba lobby mais au juste peuple congolais à salanini parce que Congo ezali mboka oyo ezali béni et pas ya kolo masia et pas ya kolo nzambe parce que Bible ezali kotangisa biso boye bobondela pona mboka na bino bolinga mokonzi na bino parce que yango nde bénédiction na bino alors depuis longtemps
tobandaki tozwaka libaku ya kozala na président oyo azali 100% congolais te, mais lelo tozwi chance ya président oyo azali 100% congolais. Chez bango toyebi, tata na bango toyebi, mama na ye toyebi, bandeko na ye toyebi. Mais par rapport ya Hippolyte Kanambe, bino boalaki wana famille mobimba bozaka 3 personnes. 18 ans na Congo, toyoka te place beaucoup fela, tata mwasi, noko, leki, yaya, totikala koyoka yango te. Ezali pona koyebisa bino ke non, batu wana balaki bapaya, me bamata, bakita, bayeba ke non, justice ekozala faite. Yango bomoni, bakabilus tebele bakei na niveau ya Afrique du Sud. Parce que batante na niveau ya Zambie. Pour passer la coup d'état, ça n'a pas marché. Parce que Fati na diplomatie, oye a salaki, a sillonaki presque ba pays voisin na biso nyonso. Les rationner na relation internationale, ezali politique ya bon voisinage. Parce que pour munguna aya a fragiliser yo, il faut aller que là na pays voisin. Alors tant que balekeli kuna bakei na Zambie et simbite bake na Angola et simbite bake na niveau ya Afrique du Sud et simbite bakei na niveau ya Brazzaville et simbite melelo bazongeli lisusu Afrique du Sud. Mais babosani ke non biso ndenge tozali wana tozali na intimité moko na Afrique du Sud parce que toeda bango à l'époque na Zaïre tosunga bango bakasi na époque ya apartheid basi d'africain babandaki kolongwa na Afrique du Sud pour venir se faire soigner na niveau ya RDC. Mais aujourd'hui ezali contraire, c'est plutôt les Congolais qui rêvent d'aller se faire soigner en Afrique du Sud. Ezali ba Congolais oyo bazali ko rêver ba kende na niveau ya Inde, ezali na ba Congolais oyo bazali ko rêver ba kende na mikili ya poto. Mais alors que ezana batu oyo bazanga soni bali koloba pendant 18 ans ba hôpitaux boni oyo bino botonga na RDC pona ko se faire soigner, pona ko faire soigner bana na bino. Ba hôpitaux boni oyo bino bo réhabilité po ete bana na bino bandeko na bino famille na bino mobimba soki babeli bakende ko se faire soigner na kati ya ba hôpitaux wana. Eza pona ko yebisa bino que non, la vérité finit par triompher. Alors na carte na bango oyo bakei na niveau ya Afrique du Sud pona ko préparer rébellion oyo ekobanda na niveau ya Kivu. Alors ba plan na bango nyonso ezali déstabilisé parce que tata mokonzi azwaki temps ya kolandela batu nyonso. Eza na ba officier na biso militaire oyo babandaki kolongola ba munitions na biso ba minduki na biso pona kokende kotekela Rwanda ndenge ezali wana bango nyonso bakangami. Alors lelo Fati tellement azwaki temps, voilà pourquoi akamati a nommé général John Chibangu na oyo tobengi service de renseignement militaire. Général John Chibangu oyo nazali ko saluer en passant, pas seulement général Chibangu mais azali yaya moko kulutu moko oyo à l'époque ya Kabila un criminel azali azui courage ya koyebisa ye en face que tu n'es pas congolais, tu vas plus postuler à Yebisé yango en face, bakangaye. Mais tellement Zambé azalaki na plan, oya bandaki ko préparer pour le général John Chibangu. Général John Chibangu a bénéficié de la grâce, il y a chef de l'État, grâce présidentielle, il y a chef de l'État, à la qui blanchi na liberté naie provisoire akomaki l'homme totalement libre yango lelo tata mokonzi ya ekolo akamati mkumba munene apesi epaya général John Chibangu pona ko coordonner pona ko konza service de renseignement militaire ya République démocratique du Congo place nini Delphin Kaimbi azalaki parce que awa na RDC tozalaki na ba chef d'état-major mibale. Chef d'état-major yaba congolais, na chef d'état-major yaba rwandais. Alors lelo tozi grâce
ya kozala na président oyo azali 100% congolais a fixé ba makambu nyonso. Là je vous rassure, je vous donne ma parole, la dernière fois oyo makila ya peuple congolais etanga ezali mbula oyo titoko mana mars makambu wana ekozala lisusu te, parce que Fachi alobaki na campagne na ye ya liboso gratuité ya enseignement ya mibale, il faut bana nyonso ya Congo ba bénéficier na lutiliki ya ofele ya misatu ezali keno bandeko na biso nyonso ya este ba bénéficier na paix durable ti mukolo Jésus akozonga ba Rwandais oyo bali na bamboka na bango baye ba piller ba minéraux na biso baye ba keno justice ekozala fête et puis bakokangama en désordre ezalaki wabino mwana koli. Numéro nanga ezali toujours les mêmes, plus 243 89 784 33 42, plus 243 89 784 33 42. Alors bambote na bino ebele bandeko na biso nyonso tokutani na mbala ya sima place nini toko développer bino ba sujet mususu. Bye bye et dans les prochains numéros.